Capage TV. Capage TV. Nzambe baza ebele na mokili oyo ase meza na nzambe moko oyo asalaki likolo na se yo ko bano sambela epa muto oyo kendaka ondimela ye lokwa pasteur na yo ateyaka yo liloba ya nzambe ta mususu nzambe oyo sambelaka wana aza oyo ozokanisa te mais tellement kendaka na direction wana ba prière na bino nyonso to wana ekendaka lokola ba dossier pa nzambe wana soki nzambe wana juita ape akepesa pe rapport pa nzambe oyo asala mokili na se moto wana ekitaka so nga pe awa nde naza bona bite nasambela soki naza na lisumu te so na bi moto ekita me otumba biloko te te wana komi moto bato babisa bambongo ebongo sikoyo nzete oyo etumbaka oyo ya Moïse wana oyo epelaka na nzete wana ezala kozikisa banzete te kobimisa bambongo te biso obimisa bambongo te sikoyo omoni kondima ya bato basambelaka wana na kondima na biso eza différent mpo ya biso mbala moko toyebi ke esalemaka boye mais oyo ya bino esalemaka na ba avant yo sentir que okobika na maladi moko za nango faut pasteur ya kotia loboko or que pasteur tanga azo ya kotia loboko maboko neta musuza na makila ta musa auto simba babiloko na ye musa simbaki wana yo yebiki soki alingia ya asambela penande très bien asambeli abengi vraiment nzambe ngape na sambeli na bengi pona koya siko pona l'accès que non soko fungoli place boye misu no mona sote mbie ngape soki yo funga na fungoli boye ngape na mona te totala siko nzambe bakoko oyoyo babundela Kongo oyoyo bakoko oyo bazwa te omoni même ata batei mususu il faut babiloko wana ebando salema po banda ko banga omoni po banga nzambe bien fo yeba satana so yebi satana to banga nzambe te mama kapashi bandanga na botamati na komi boye na tikala ko mona kaleso mama na biso te ezala o batandi yango na singa ezala o koti na chambre boye na tikala ko mona yango te o mama ke soulager donc na tikala ko mona te ke donc ndetinga boye na yebi kutu te ke non est-ce que mama na biso akota la toilette do to tikala ko yeba yango te mais pas mundele okuta e na piscine na caleçon so sentir pe ndambu pene à partir à fesula pe et tiga la ngopé libanda on comprend et ça déjà ba malédiction OK mutuko ku faisera facilité que ça soit aux andoki OK o ndoki vraiment ya ni ouais olia mutu ezara facilité pour ça ezara ki facile satana akolia biso nyonso tout ça pourtant nzamba yeba et lo que zo me maliwa pa na biso ba jeune lelo eza mingi tozo lula ba biloko oyo eza musika oyo biso tozana capacité ya kozwa ngo te soki otie kiti po zwango omona taille pe ekokite mozaka na posa ozwa eloko wana ogo sauter obosani ko tiaki kiti or que au terre oyo tiaki kiti na se eza likolo so koi obukana so koi mabe mutu ko betana so kufi. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes.
avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Na prima ngondo na concession Musasa na $1,300 obengami bayer. Ngala za mutu a cash. Na yaki na pesi $1,000 nanga et pas apporte Gassi Musasa. Bato abote bite tokozwa bango wapi. Dans ce $1,000 du coup aux ndako même o ndam 1,300 mais ngaza mutu a cash. Na pesi mbongo nanga $1,000 na zuna nga deux parcelles nanga $2,000. Dans la sonelo na straté na komi ko lopango na longwe locataire aumela avant d'ana libela resi nanga yango oyo ezolakisa ke na sombi yanga lopango cash nasengi merci na papa Gassi Musasa na o asaleli biso ngai mwa muke na age nanga bona komi mama lopango na sombi lopango nanga cash na $1,000 na cash yango nazobenga ba jeune fille nyonso tout lokwa ngai baya bakosepela tana age nanga na komi mama lopango nazana esengo makasi mama lopango na age na ngai merci penza merci papa Gassi Musasa merci nzamba bakisele bele ngai na pesa merci na papa Gassi Musasa nazaki na mbongo na ngamona lekili kelemba na bombaki na sombi 3 parcelles nazo pesa ndambu en tout cas ba mama otekaka makala otekaka nini ngai natekaka vitabele banguba mais nazi 3 mbala mako nazape na resi na ngai yango bapesi ngai. Voilà bandeko bango nyonso bayaki kokoma bakolo mapango yo ozozela soki nini tala touti kosomba kopesa bato mapango na bango tala bandeko nyonso oyo bauti kozwa mapango na $1,300 seulement mingi bapesi avance ya 300 kaka bazwi mabele bamusu basombi cash na $1,000 balingaka bato ndenge nini mabele ya Congo pe en pleine capitale na Kinshasa ezaloza na poto na Kinshasa opportunité yango avec apôtre Gassi Musasa. Bienvenue dans le monde des propriétaires de terre. Basubasima eza c'est officiel. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Tintia Kapash Autiko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola bafuta la biso pe kitoko ba o balinga kamuno kona ba ko ko mo rose ko ko sisa pepso da ko pepso mo côté Rude Beauté ay biso oyo omona ke batache mo esalinga mwindu Rita tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yote et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausana pizza ba produit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pa ko mafuta oyo ozwi serum nango uche na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé ya pakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment des colonnes na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Kapash Télévision, bienvenue chez nous et merci d'avoir union sur Zolanda Bisso, partout dans Brazza, partout dans le monde. Olanda Rabisso, Topé Sarabino, le meilleur de nous. En tout cas, merci Nabino Nyonson. Zolanda Bisso, Bolingarangai. En tout cas, la Pessibino, merci et Bélé. Balobi, aimons nous vivons. Quand on respire, on est ensemble, on se voit comme ça. Voilà. Il faut demander merci. Surtout dans Zambéo, après ça, souffle de vie.
parce que kolala kolamuka eza habitude te nazo betaka sete awa ato bosani kolala na kosambela na butu récupérer na tongo bosani récupérer na butu po eza très important et puis toye kolandela nzoto na biso po makambo comme ebele naza na fumu aza awa toyebi déjà il n'a pas à présenter en tout cas invité na biso o to sorola et surtout spiritualité fumu abetanga tout moko ba kotaka te ko boma mutu na famille moko songolo soki non bazui accord ya famille wana te mais tozoyi ba te c'est maladie pe senga raccord to ezala ka ke batu baza sauvé par le Seigneur sauvé par le Christ ye le roi aza mutu à Congo central a kota pe na makambo wana ya ki vuluzi wana trop to retourna e mamno eza spirituel parce que mamso elekela biso rara boye mais eza na bato pe batangela yango bayekolela yango bavanda comme ba spirituel yo za na côté papa Simon Kimbangu on dit ma bango de yo boya no église des noirs mais on dit même ba ancêtre ba qui pan vita et que zongi Fumu, merci et puis bienvenue dans Kapache Télévision. Ouais, merci beaucoup maman Kapache. Quand de tolobara nangolo am Fumu Kimbangu nzambe mpomoto lendo yeni mtapesaka yeni mtazwaka. Donc na profiter ba mo na nous ya opesa ba merci belé et pas ya venanga tsamundele bilimbuka na établissement na ye patrokia la na Congo central. Patron Voini Bambote Belé, surtout pas maman, le rôle à maman Mireille Massika. Maman Moraza très bien. Il n'y a pas Outanae, aïe, à ça le logo Moroboya bien avant la Katiakin. Ok. Donc, Zana moi, le logo Morobo, ça la commune en Baraka, groupe ESA LTDN. Donc, tu vas te miel, il y a pire. Ah, c'est bien. Mbisi ya mai. C'est bien. Donc, soso voilà. Soso ya otambola. Ah, c'est bien. So, l'ino ya vivre frété, au contacter biso. Si vous avez un numéro na ngai. En tout cas, au voit pena facile. Ngape foye la ngai, mageto. Wana bebisa mbisi na ngai. Mais la beba kito kabela nde mutu mususu. Non, et tant na ye. Place à bomba on facilement ça la quitter c'est pour cela ndé quand le na pesa ngo mutu musu donc mbisi ya mai pena ya fresh et beau comme baliaka très bien zate ba bloko moso ya ba chimité kuna pena baliaka ndunda matembele ba bloko wana et que ils ont maman Mireille Massika na Baraka groupe en tout cas Bambote Belé venanga wili musheni code mboka mode de passe à banque tindela nga pe code ni numéro na tindela ki otema na ça les fonds na tindela yo bon c'est Rick Mwamba ya agence de voyage travel c'est la maginante. OK au moninga ce qu'on a za mutu moko na tambola na ba principe na landa na nzela moko so na moni nzela wana committee na suka ndi na chanza nzela mais awa banana tinga maki na ya wili musheni code mboka mode de passe à banque na vi na ngai boss Rick Mwamba ya agence de voyage. En tout cas, pena ba passeport, talo lemba mandete lo bana ikongo. Talo lemba masani na lingala, priya kokita. OK. Voilà, merci beaucoup maman Kapache, ba abonner na biso surtout, bato ba commenter, na bato nan ba s'abonner en tout cas vraiment. Bo vimba wana pour ça la biso c'est bon. Boni masolo ndule, ça va? Ouais, en tout cas vraiment makambo ekendende toyoka na eka na Fumu Kimbangu, tozawana na studio pa JPKIS. Donc JP qui c'est un mouton qui était un mouton néné $650 c'est pas facile donc yango na sala ki na no première chanson on a titre nango identité na embelayi ya Willy Musheni na ba fête na porter entre basenga ka invitation na ba frontière bosokati ça passe pour ton pays identité na motema na yo Willy Musheni na la kisanini ba blog na lula yo na motema nanga na ba penser nanga de ya chanson mo vraiment na résonner qui pene belé makasi pona ya Willy Musheni. Et pour les agir choix Willy Musheni koda mboka. Donc choix mingi nzembo na tangu na bandika ko composer ngo kombo ezako yelanga mingi ezaleka ya. Na isaki oteka kabara mingi azara. Te zako tino te pona okamba. Ya kaka ke no de na monaka. Tende na monaka a soutenir mingi culture na biso ya Congo. Donc alandaka ba artiste pe balandaka ye. Alors nga depuis Congo central na royaume na ngai na talaki kete et tant que roi fona pe sa flair et pas ya batu moko ndenge wana ba ba soutenir ba jeune ba bazo sala moi quelque chose quoi. Voilà. C'est un peu ça. Donc on est artiste local yo fali pour papier si ba passeport et pas artiste na ye et puis ba petit na ye des ala bato ba baza ba banda na ye penza idéologie.
batebele bapesi ba remerciement ba félicitations pour ezalate yo pas tant que chef d'orchestre un jour pour récompenser pe bato ba umeli to ezalaka ça dépend ya moto azosalela musala na ndenge moto azosalela musala na kati entreprise. Bon, mingi surtout pas na biso ba artiste et musicien malgré ingratitude des ala vraiment ma casse na musique. Les ala vraiment ma casse et ça le quoi na ba entreprise mususu te. Pour na ba entreprise mususu ça na ba règlement d'ordre intérieur au batu ba respectaka. Tandis que na ba orchestre pezali mais batu ba respectaka vraiment comme il faut te. Mais tant mutu asala musala au sentir vraiment que musala oyo soki ezo sala maboye pour mutu kingandi azali. En tout cas, félicitations et pas du cap de la merveille, il fallait pour pas. Na musala malamu asali na moni pe petit na biso wana petit fali. Voilà. Na moni ba sali pe visa, PC passeport. Na masa na biso animateur nani Kasangidi. Ouais, Kasangidi sous soit animateur moko. Voilà, donc à travailler pe moi moi trop dans orchestre. C'est pour cela du cap à moniteur. Ko ça là bon, ko kende vraiment soit que voyager na poto et ça vraiment extraordinaire mais et ça la kasikoyo ndesikaka pour kuna voilà pour kuna vitesse pesa ndenge mususu par rapport ya biso awa pour awa bakota pe stade ndeto tsaka wana ba fraudeur pe bakota ka trop c'est ça senti bakoti pena na ndenge moko achobo bakoti mena poto za moi passe pour mutu pena akota na ndenge achobo donc tant mutake ça na poto ezaka vraiment bénéfique donc ndela landela ngo yo yebika ndenge makambo ngo ekindelaka. Merci. Un fou moto ça peine à frère na biso mo cameraman auti ko kufa chinois comme on a et ba musu ba lobi kara zaki pe mo négligent tabakuye banzoto oyo lobaka ke na famille et puis na nzoto ya muntu oki ko wa ka bongote mais ba tu église ba lobi ezali tango ya muntu soko koki mutu pa ko kufa yo lobi pe za rappel na blo mususu ba pesa ra on avait muta survivre quand na même cas on avait muta survivre comment na ke muta kei ba opérer courir kei na salle d'op et puis ça 10 minutes que mutu a kei ba blo ya bon spirituellement oki ko lobi za la nini soki mutu pa za moi ba blo bitila oyo ya respecter te za la banyo mususu pe ya famille yo ko définir ça bandika ya bon ndeni. Bon normalement na nous mutuko kufa ezaka facilité mutuko kufa ezaka facilité que ça soit aux andoki ndoki vraiment ya kolia mutu ezaka facilité pour ça ezaki facile satana akolia biso nyonso tout ça pourtant nzamba yeba vous comprenez eza na bato mususu basala ba sacrifice po bazwa bambongo akoya pe atali na zandu boya su bato wana nyonso tout. Mais pour muto kufa molimo wa muto longo ezaka facilité. Donc ceux qui par exemple ndebiso na Kikongo tolobaka mususu fois kuma. Ça dit ceux qui soso aligné soso akufi, c'est le problème. Soit tu ba bokilo ba yekotala yo olambeli bango soso. Soit tu mupaya moko très important yekotala yo olambeli soso. Proverbe musu balobaka konki nzenze donc babatima zao na Kikongo voilà babatima zao kabamona parce que ça dit ngoloba soki yo batieli yo ba makelele na sani batina fufu do soko le likelele moko ole fufu moko likuta fufu le likelele moko te muto alambela ki o makelele wana ayoka mutema pasi mendeni yozolia likelele moko likuti moko siko fufu ta muso esila te makelele sili do muto atimola ki makelele wana ayoki pasi. Biso va jeune pour le moment. Et loko ezo memaliwa. Et loko ezo memaliwa pa na biso va jeune alelo. Eza mingi tozo lula ba biloko oeza musika o biso tona capacité ya kozwa ngote. Soki otie kiti po zwango, au moins la taille pe ekokite. Mozaka na posa ozwa eloko wana. Ogo sauter au bosani ko tiaki kiti. Or que au terre oyo tiaki kiti na se ezali kolo. So koi obukana so koi mabe mutu ko betana so kufi. Mais normalement mutu na vie donc satana ou soit ndoki azana tante ya ko zoyer sans pourtant mariage moko boye et salema. Ou soit ce que ça par exemple ndoki moko boyete ou soit mutu ye moko. Ndetinga
ndetinga grand doki mutabakisi ndenge naza yo kutu bien pour ndima non mutabakisi ndenge naza donc mutu moko so akisi alingi asala ndeti moi a contredire yo voilà toi a intercaler yo aya otia ndeti moi libaya na ye même ata na nzela soko zo tambola soko wana miso déjà wana na kwiti te ozano très bien oyeba jake o libanga oyeba jake o libulu oyeba jake arma ezali oyeba déjà ke o mira batu o courant koto pe fona tambola malembe po mutuke koya koto pe fona kene na butu eza ndenge wana tika boy mais oui même atapa bato wana bakendaka awa nini ezalaka ndenge wana donc soki oyebi kotambola oyebi jake no awa wa piège ezali donc fona za maele pona leka place wana ou soit fona zala na eloko moko bezo protéger nga makasi ko leka piège wana eloko ni siko ekataka bikila oyo tobengaka balien familial mosusu ezaka héréditaire ndeti boye fumu olobi ke ngai père azalaki boyeboye me ngai na kati yango chez bana epuis eloko nini oyo esalaka ke lien ezala ke omoni te papa na bango nde asala boye yango ekitela bana omoni balien wana ezalaka kondima nde moto esalisaka yango donc kondima nde moto esalisaka babiloko wana o père azalaki nango ntango babeteli bino yo otia yango na motu ondimi yango ntango ondimi yango ekosalema ndenge ezondima yango ndenge ekosalemela yo bato batanga nani livre wana nani bato batanga bible balobaka mutu soko oza na kondima okoloba na ngomba edéplacé yo bible otanga te biso totanga bible te yo tangani biso donc biso totangaka bon na kikongo c'est trop dire donc na biso totanga ba brochure brochure donc kinkulu biso totanga donc kinkulu ça dit ndetinga nayebi kombo ya papa oyo aboti papa na biso nayebi kombo ya papa na biso très bien nayebi kombo ya mama oyo aboti mama na biso to néglige yango nayebi kombo ya mama na biso très bien vous comprenez ndetinga kimfumu ntimba na botami epa ya papa Jean-Paul Nsengele ya botami pa muntu bo ya botami pa ya mfumu Nsengele Ntimba papa wa bota mfumu Nsengele Ntimba komo na ye Nsengela Mbele le roi oyo akitana mwasi nena bana na ye na kati omo place basala pont maréchal azaka na sekuna voilà mbengu te mususu so aza bazaka mibale mbengu aza mutu te mbengu aza esprit aza donc so totie na kati ya mulangi ofo akoka do s'adapter na place bocheli donc mbengu aza forme omoni nde na français babenga ba sirène mbengu aza bomo mais azaki ko bima na ye ko sala vie na ye normal à cause de apparence nyonso to oya lingi voilà abimi alors mama wa botinga komo na ye Nzuzi Kimfumu mama na ye komo na ye Nianza Matondo mama wa boti mama ya mama na biso komo na ye non l'action de la bomwana to yo monde au tiraka attention yeba tango za na famille royale il faut batangela o ba bloko wana do yeba bato nyonso tu o baza bayebi nani naloba kinkulu bokoko na bango faut oyeba bloko wana yango nde salaka appel ba para mikolo yo ba eloko ezoboma eloko ezodona sisa nano mama waboti mama na biso komo na ye ndona solokele azalaki na force lokwa mobali azalaki koloba place mibali ebele bazali batosi donc ndeti pa na nga na respectaka bamama mingi na respectaka bamama makasi parce que nayebi nini oyo eza pa bamama ndeti biso na église na biso L'église à na Congo central. L'église ni comment on donc nkomsuna wa yebisa bino komo parce que même ata na livre na Bible balobaka il n'est pas bon de donner les nourritures des enfants de deux aux chiens. Ndeti biso na soto linto sambela. Moi si soka mati ngomba akota na église te. Ngomba remorquage. Te.
ngomba nini ngomba sabi soki akomi na bamwana basi nde bakoma na bamwana bamwana voilà soki aza likolo ya ngomba akotaka na église te jamais pas akoki osambela voilà nga mpe soki par exemple nalalaki na mama jamais nakoki na église basala bongo ko chaque dimanche soki na église na biso soki eke nga nasalaki bamasumu oyo yanga wana bamasumu susu pa place moko boye balinga basala likambo boye nga mpe nazalaki kingandi boye na contribue na lisumu na okota église te na osambela te ndeti biso par mois tosambelaka jour moko mais tokendaka na biso église chaque mercredi par mois tosambelaka mbala moko ndeni expliquez na po ani kosambela mbala moko wana te 600 idée 600 yo za mambo bele mbala moko donc tango osali bamasumu jamais okokota na église parce que ezana no bien te yo muta masumu obanda obelela nzambe obelela présence ya rapona bata masumu bata masumu oya yelaka eza te ke oyeboye mbala moko bande ko l'action ndenge nini faut belela ngai il faut kotiso na nous semence maloba oya ye nango atalisa ok non omoni ko boma mutu eza mabe omoni ko yibe eza mabe omoni ko botola mwasa muninga eza mabe omoni ko sala boye soko yebi biloko wana nde siko balakisho ndenge osambela kosambela o batu musu basambelaka afukami abando sambela azoyeba te aosambela nani po même ata na bible so bato batanga bible ngana natanga bible te mais nayebi ba référence à bible eza na kati ya bible balobaki banzambe baza ebele na mokili oyo ase mais eza na nzambe moko oyo asalaki likolo na se yo ko banosambela epa muto oyo kendaka ondimela ye lokwa pasteur na yo ateyaka yo liloba ya nzambe ta mosusu nzambe oyo asambelaka wana aza oyo ozokanisa te mais tellement okendaka na direction wana bapriere na bino nyonso tu wana ekendaka lokola badossier epa nzambe wana soki nzambe wana azwi ta ape akepesa pe rapport epa nzambe oyo asala mokili na se biso sikoyo biso sikoyo chaque mercredi tokotaka beko beko na lingala eza nini carême te kokanga nzoto donc beko na lingala donc eza lokwa amoni ndenge awa namona bato bakendaka ngomba awa nde bato bakendaka ngomba ale ngomba na biso tokendaka teke ozwi telefone obandi kosala bavideo na yo ozosambela ekozika okoya na kamera wana to banofilme bato ekozika d'ailleurs ikutu yo moko okoka te ekozika so tokoti be avant so par exemple lelo tokosambela mardi ya lelo tokoti beko tovandi tosengi bolimbisi ya mabe oyo bakoko na biso basala oyo biso tosala na oyo tosali soki pe esengi te ke bosambela kaka na kati église wana ekolakisa bino ke bosambela te po topelisaka moto ndeni tozwi bakoni totie zikwa tobandi kosambela moto akotia moto wana akozala te ke no moto aye na limete atie moto bosanti moto epeli yango moko ale epesi bino siko accès boke sikoyo na zikwa tofifaka na milimo kasi te bongo milimo ni ozoluka oyo esoloka te ya soloka soloka elakisini ya kindoki te siko tango bible ezoloba ke no ngomba ifo de ebongo siko nani prophète Eli moto ekitaki ne tumbe yango bino bokitana na beko oya Eli mais oui moto wana ekitaka so nga pe awa nde naza bona bi te nasambela soki naza na lisumu te so na bi moto ekita me otumba biloko te wana ekomi moto bato babisa bambongo awa ebongo sikoyo nzete oyo etumbaka oyo ya Moïse wana oyo epelaka na nzete wana ezala kozikisa banzete te bimisa bambongo te biso bimisaka mbongo te mbongo na biso mbongo na biso ebimaka na sa mabele mbongo na biso ezalaka torespectaka nature
mbongo na biso ezalaka mutoki na biso nde bimaka. OK. Mbongo na biso ezalaka tokendaka te tovandi esika moko boye mutu abandi kopesa biso prédication to memelaka ye mbongo ou soit to banda ko dérangeaka nzambe chaque temps que asalela biso sans pourtant biso makasi prière à mutamabe mama kapache pesaka nzambe kanda makasi yango zomona ba bloc ebele zoko avancer te. Mama kapache bakoko na biso bakata bango maboko pa mundele pona mboka oyo. Bakoko na biso bakata bango makolo pa mundele pona mboka oyo. Bakoko na biso mususu pona biso na mboka na biso musuko place moko ezali babengaka zikwa. Bazali ko tumba bakoko na biso place na ti lelo matite botaka te oui. Matite botaka te zala kaka ma désert na Congo central. Na village en mais oui. Toi na nzete moko munene et ça déjà fait 500 ans déjà. Ya munene makasi. Ya biso to benga ngo sanda. OK. Na ki Congo. Place wana so komi na 12h au sentir que do soko ozali kolango mbape ko ma place wana te. Soko mela ima sangana yo langwa ki na yo poko ko ma place wana te. Oui oui. On se comprend. Ça dit kuna ba ekoko luozi ne babima. Kuna te. Bon, luozi eza musika na biso. Mais eza na batu musope to prière na bango bavanda pe na luozi. Bato na bato bazana zikwa na bango o bakenda tout le temps baye to sangani jour moko ka wana to sambela ka wana de to sali prière yango yo sala keno lelo Congo ezala ndenge eza boye eza ba omoni do eza bino musufu ba sala pe pona mboko. Mais oui mingi to adapter makambo mindele makasi. Mama kapashi biso banda to ndeti nga banana botama. Kuna pena Congo central l'église dans ndeti a lolo bafla. Ezali meto bundara ezala par rapport ndeti awate. Mais oui. Bandanga na botama tina komi boye. Na tikala ko mona kaleso mama na biso te. Ezala o batandi yango na singa. Ezala o koti na chambre boye. Moite. Na tikala ko mona yango te. Oh maman qui est soulagée. Donc na tikala ko mona te ke donc ndeti nga boye na yebi ku tuteke non est-ce que maman na biso ko ta toilette. Do to tikala ko yeba yango te. Mais pas mundele okuta e na piscine na bana. Na caleçon so sentir pe ndambu pene à partir à faire sous la paix et tikala ngo pe libanda. On comprend? Et ça déjà ba malédiction. OK. Tu embrasser tellement mingi makambo mindele yango wana bokoko na biso spiritualité na biso zo avancer te. OK. Tu embrasser tellement makambo mindele. Allez surtout bato mayele. Ceux qui ba vendre place moko boye balingaka te bato ya bazo bazala. Bato mayele même atana gouvernement. Bazalaka mingi ba salaire na bango nezaka likolo. Babosani bato nyoso tout oyo bazana CC wana. Ah be élection yango aussi. Kalaté. Bandeko bazoya vers biso to voter bango. Tant to voter bango azu jeep na ye atiango filmer dans azoleka moya tombola ta liboko apeso mbote. Exact. Donc bandeko na ngai surtout biso ba congolais parce que Afrique au mobimba maman na ngoza au Congo. Oui. Congo Brazzaville na Congo Angola na Congo Kinshasa ya la mboka moko. Ezala na roi moko nde za gouvernement. Angola Brazza Kinshasa. Ezala ki mboka moko avant Mundela ya. Na bolingo pe. Avant Mundela ya. Donc tozala ki pena so okuti bangala awa na Congo awa bangala kuna bazali. Okena Angola okuta bango. Okuti bayaka awa balobo. Okena Brazza bazali, okena Angola bazali. Baluba kuna bazali. Tel que baluba baza banankazi ya ba Congo. Ba neve. Ozomona sadi tango Mundela ye ayebisi biso ke no démocratie. Il faut que la démocratie. La démocratie, ça dit que nous sommes libres à Osala, Oya Lingi, Yakoloba, Oya Lingi. Or que place on a des scoyo, biso to bebi saka pouvoir na biso nyo surtout ya mboka.
Merci Fou pour les autres ceux qui sinon on a première partie na biso ami Sato na mambo oyo et boni disque. Ouais disque vraiment en tout cas quand ndenge toyo kana mfumu kimbangu ndenge makambo ekende ndenge wacha loboko na ya munene. Normalement vraiment ceux qui nzamba facilité makambo to sala wana malgré moi eloko moi kotaki na mona ejake na ekindaki mabe na mona ejake bitumbetele maki wana to tika ki ngona on a se to changer to luka côté mususu donc disque vraiment est comme na presque à la fin donc na komi seconde tika moi ba dédicace kotia moi ba dédicace pour ba dédicace on ataki liboso na mona ki batu ba peser penate batu ba peser vraiment te on comprend les jeux na comprendre les jeux donc makambo se OK na ngonde ngwana ezate ça dit fona luka pena ba kombo moko boya très bien wana na baksa po bango pe bakotanga moi pour quoi le roi so par exemple maman kapache amiyoki na kati a rose ngo pe atango na moi tout moko pe boya si ngo pe pour biso na to comme na biso na niveau te atango na ba plateforme nyonso quoi mais il suffit ka batu bayoka so batu bayoki ndesiko ko pesa courage ya kotango na ba plateforme en plus ko landela pe ba démarche dans le sens que ils ont formé moko boye l'état yeba na s'embrasser na ba benga oni sokoda ba nini ba bloc wana ni surtout ba démarche te ya ngonde na zanango na obunda na malembe tout ça wana mais kala mingi te j'espère ceux qui aussi ici année oyo titokota décembre wana pona décembre ngape fona tia mutuka ka fona tia po bango bana maboko ndetinga na zanango makolo ndetinga na zanango ta musuku to raisonnement na spiritualité nde ngako mais siko jamais to kotika kaka do faut être mal à l'aise dans le sens que ba kino ba sentir que mutumo pa uti ba mboka nde ba olo bakawana na ye na pesi makambo vraiment ba dédicace na bana ba salutation na bana ouais ba salutation pa ba Jirian Timba Alphonsine Nzuzi Stanis Sengele maman Mireille Masika en tout cas bambote belé venanga voani bambote belé patron Aigle na Mbanzangungu Benjamin Kamenga na partir la musique ba salutation na yo satellite solo JR Maluka le drummer le plus suspect bambote belé Darly Digital petit na ngai na voix moko en tout cas yo pena na musalo sali vraiment très bien wana pena o meka to kotana ga to yi lo binango Poutine quoi en tout cas vraiment merci na bande ko nyoso to ba commenter merci na ba encouragement na bino en tout cas vraiment faut beaucoup vraiment na ba commentaire to yebaka moi ponde to sala ke mission boye biso to bimona raté bino nde batu bo mona biso bino nde batu bozo ka biso tang bo commenter wana et pesa biso maele ndeni to ko sala poto avancer en tout cas na sepeli mingo za suna mama kapachi ouais tala ba spiritualité on est ça là pe biso bientôt yeba to fula pe mémoire mes condoléances de ma famille nyonso oyo ba perdre ba être cher fou mumut na biso rara pe panzela biso banzela azana disque na azo préparer ba o pe ba ni ba miyoka ozana poto ngo soutenir artiste numéro za wana o lia bio nga pe na semaine na lia bofu pardon so OK ozongi yelanga tour pe na to ya pe na nyonso donc à partir ya capitaine et Ali te bashimbrike eyaka mesiko wana ebongaka ekufi nga siko nalinga pena omemela mutu nyama te umele pesi mwa solo OK bon yango kufika mbala so kufika mbala moko mwa vitesse wana mais ba bloko wana eyaka mutu ne surtout azana posa frère Shimbri Kantilope Ngulu Azamba vraiment très important Ngulu Azamba nini susu nyamo komo na nini na lingala na ebi komo na Usa Zamba pesa nani Usa Zamba ba nini te balu ba na woni lu ndete azalwa mbwa boy forme na chacal voilà chacal ezali ebongo léopard te wala côté on ezate te biso wa tigre ezate wana faut que dépendant na ba fora minene quoi donc ba o salonga pe na malili boy donc ezalo na ba nini ba fok eza bangolo ba fok te fok bangolo pe na oya bien rien biso ko teza te wana eza na kota bangala na fleuve mais kota mbaba akenda na Congo central te moi ranzela mai azanga moko te bazami bale bapota pete na Congo central te po kota Congo central so ke liboso fleuve akota na se fleuve ekota na se boye okotambola no likolo wana le fleuve pene limwa après kuna eke bimasu munene nzamba misiki
yango mona même ata ba port na biso soki par exemple le fleuve azaki tout droit ti awa mais bien masu e ko uta kuna yeti mais ça na ba place muso akota na si ezo mona na te ekoti na se après ke bima kuna pisika moi ba place c'est que yo mai donc biso de to abo tango za roi il faut y baba bloc na nsto ko roi na mai donc na jara blagité donc na mai na nzete ta kufi na mai ba beni fumu mbala mo de malobaka na lobabo sati abimi fumu mais yo poza na pouvoir wana deke ka nde oyebi osalela ngo te mutu nyonso nde toza boye ndeti yo avo sukolo banda osukola ndeni kosukola sundeni fumu kosukola nzoto ko nazuka mai na nzoto ozomona ko oyebi osukola te kosokola na lobeli ya basi te yande kasi kosokola ya kosokola te mai ndenga za wana tango toki olobeli eza mai eza esprit komona ke mai ndenga za na te mai ozo négliger yango osopino ndengo lingi te mai kaka o mai o ekoza munduki ekosa pe bombe mai o kana eza be matiti likolo wana kama yo mais oui la blom so ya na plateau ya solo mama ka awe matia mai soko zui ndeti biso bato sokola na cantine soko te mai na cantine avant sopa mai boy ba sopa mai ndengwa la te il faut ko sopa ko na mabele to zui maboko na oyo odindisi yango tina se ya mai ebalani na mai okangi boye osukole longi obalusi boye na moto faut sala ngo 3 fois odindisi wana ko incantation te mais siko mabe siko ya bato basambelaka o Yesu aya ko aveugle Yesu ana bogar wana Yesu ana balobaka babaka ne kulus to monate Yesu ana balobaka ke no ba bota mapa to monate biso o to moni pa bakoko na biso yango nde to ndim ndeti nga expliquer odindisi maboko na kata mai wana ezala benoir avant dindisa makolo na yo odindisi maboko kangisi boba baza skona desi biso boye ezane so ezala boye yo otiki nzoto otiki nzoto no libanda ozwi mai otie maboko boye to ça blo mususu et comment yango wana ko ba robinet oya téléphone bacha ngo singa na téléphone nango kasi fotele misango place moko boye ozwi maboko na yo otie boye mai ezwi alokangi mai otie opangosi na elongi obendi boye na suki tie biso so bato bakabelo bato bani to chana msuki mai ndeza boko tia no pe boya po pangosi c'est l'autre OK aussi 3 fois osengi journée na yo ndenge kozala keno journée na ngandi na zaboye so na kepa kapasi so to vandi kurego kende kolia so to sisi to zongi to sale mission nde na lobby loba ke na bosana mais makambo na ke na ngo kokutana na yibi yango déjà siko moni kondima ya bato basambelaka wana na kondima na biso za différent po ya biso mbala moko to yebi ke esalemaka boye mais oya bino esalemaka na ba avant yo o sentir que okobika na maladi moko za nango faut pasteur ya kotia loboko or que pasteur tanga azo ya kotia loboko maboko neta musa na makila ta musa auto simba ba bloko na ye musa simbaki wana yo yebite surtout bango tellement bakoma mingi na ba mindele wana ba makambo do ba makambo za mo ebele soki miso ba fungoli o mona vumaki en tout cas pina place na okete vomina vanda na ngai toyela sous dossier au dossier au peneza makasi toyela on dossier oyo toyela on lisusu merci merci beaucoup comment on a yo et tout et puis merci d'avoir ba Hollande biso ba ba liba sous ba explication belé numéro fumu to chara wana osala mo makanisi ngo contredire ye ngolo ba po mutu bon sekanga déjà à contredire yo aya évangéliste est mort abi mutu ala zolo ba mo boy za nzela te aya na livre na yewana ekozika na chabino na luka na numéro ne vendredi na chabino so bon soki alingi aya asambela pena nde très bien asambeli abengi vraiment nzambe nga mpe nasambeli nabengi mpo na koya sikoyo mpo na lakise ke no soki ofungoli place boye misu no omona so te
Mbie ngape soki yo funga na fungoli boye ngape na mona te. Totala siko nzambe bakoko oyoyo babundela Congo oyoyo bakoko oyo bazwa te. Omoni même ata ba te mususu il faut ba biloko wana e ba no salema po banda ko banga omoni po banga nzambe bien fo e ba satana. So yebi satana te obanga nzambe te mama kapashi. Tolo baka ndeti boye nanu. Tozi frère Patrice. Na vie na biso Ranson. Na orchestre frère Patrice yebi na part mama Esther Beta Kelelo. Mutusute. Oui, yebi mutu musute. Afula baka femme. Voilà. Siko so total e pas vie na biso Ranson. Tout. Afula bon. Siko bon. Vincent ensemble la rata. Biso tout yebi ke non. Azam ta satana banini. Osiko so talent pas frère Moïse Mbi. À part yemoko yebi sunani. Guitariste no yebi. Te abimisa, yesko abimisa ba te belé. Mais babaluke la. Mais pas fait na biso wa se quoi to yebi ba CDLPA to yebi ba. Ba je sac to yebi ba stade de Betamaki. Omona. Siko batwana. D'abord qui dit confusion. Siko bana baza ba mitemo mala. Awa kaka awa. Tozo ya boye pasteur moko awa. Or que ba pasteur pe ba comment otambola na ba policier. Ebele, obite. Obite. Menzamba zana yo otambola na policier pour ça ni. Moko complètement ya ngwana. Policier pas dit. Na ba bomba. Na ba policier ba nani ba ta sécurité. Na bangi. Natali boy nabi. Oyi ke fio pena na go betele ki sinza awa Natali boy. Nabi te. Mais faut betele ki sinza. Bato bazali. Je suis en demi. Mais benga ndeko na ngawana évangéliste pasteur mutunyo surtout soki ba monike ye akokite ba benga pena oza na niveau likolo aya to tia bible to yeba ndeni to ko avancer. Merci, bye. Bye. Capage TV. Capage TV.